Bonjour, bonjour, bonjour encore. Molimbisanga voananga na otolamuka. Bonjour, c'est Mère Fashion des Nantes. Bonjour à tous, à tous, à toutes, à tous et à toutes. Voananga ezaka moi bizarre parce que na otolamuka. Nazana vacances, c'est normal voananga ezala bongo parce que na olamuka. Un peu tard, nazolala un peu tard, nazolamuka un peu tard. En tout cas, na pesbino bambote, bo s'abonner. Na oba balinga angate, bo s'abonner. Pour botala quand même, ma solo. Mais baoyanga, balinga anga Mama Fashion de Nantes. Hein? C'est Mère Fashion de Nantes. Mama Fashion de Nantes. Bo s'abonner. Na ye lisusu ka kolobela Karine ndenge na lobaka. Na ye lisusu ko défendre Karine ndenge na lobaka. Na ye ko finga mutu te, na ye kolobela mutu mabe te, na ye ka kolobela Karine. Na ye kolobela Karine Mokondi, la baronne, autorité morale. Fille azo déranger Internet dans le monde. Son lobby partout, voilà nakosi. Dans le monde africaine, Congo, démocratique du Congo. Parce que son lobby dans le monde, parce que Congolais aza partout dans le monde. Même na li fobo azali. Donc, oyebi li fobo à comprendre. O azatina mporo azali Congolais azali. Tina mokoto Congolais azali. Tina Chine azali. Donc na lobby dans le monde entier. Congolais azali partout. Bolimbisanga na eza injure te mais nazoloba makamba solo piso Congolais démocratique du Congo tozali partout. Lelo na ye lisusu ko défendre Karine. Na ye ko défendre Karine. Na lingi na loba lelo boye. Ah, vraiment. Toloba nini motema mabe, toloba motema mabe ezo simbate. Toloba linkunya ezo simbate, toloba kindoki ezo simbate, ezali nini ezali nini na mwana bato mama Charlotte Tshombe, na mwana ya bato papa Mokondi, nini asala bino? Question wana natunaka à chaque vidéo natunaka bino asala bino nini boke na Congo mobimba moto asalaka makambo ka eza Karine. Siko lelo sujet nange eza boye bino bolobaki Karine aza impoli. Karine ifo atika. Ah bao baza pembeni ya Karine bo pesa ye conseil. Bao basolola na Karine bo pesa ye conseil. Mais mwana bato na minute oyo azo finga lisusu bato te. Aponi siko nzela ya musique. Première clip asali hommage ya DJ Arafat. Bolobi jusqu'à ba bloquer vidéo. Oh asale loko na ye moko te, asale loko mutwe, a copier makamba mutwe. Bon, tondimi a copier makamba bato. To komi siko na deuxième étape, asali clip na ye, maloba na ye moko, rythme na ye moko. Son na ye moko. Bobandi lisusu. Pona Congolais, biso ba Congolais, tozana maloba.
toza na makambo ko bamba koleka même vitesse ya TGV. Sikoyo asali clip na ye bo bandi lisusu critique na ye yango quand est-ce que bokotika ko bakisaka maloba ya lokuta kokoselaka ye jusqu'à quand bo ndenge bozoluka liwa na ye bosi bosaleli ye programme bokolia ye na décembre yango wana bozo bambela ye ka makambo ekomi accoutrement wana eza bien te bilamba wana alati eza bien te. Ah vraiment est-ce que bino makambo lobaka avant boloba bosi botala ba musicien nyonso ba chanteuse nyonso ba yembaka ba clip na bango basalaka ba scène basalaka bosi botala ngo makambo ya mabe nyonso mokili bobambela yango ka Karine Mokonzi oyo bato mosusu basalaka bomonaka yango te oyo basalaka ba sexy botalaka yango te oyo batikaka mabele polele botalaka yango te oyo batikaka mipende polele botalaka yango te. Boni biso ba congolais tokokoma kokritike Karine Mokonzi jusqu'à quand? Alobi na bino laissez-moi tranquille. Est-ce que boyoki mo wana na français ou boyoki yango bien te? Na lingala alobi boti kanga tranquille. Na sala vie na ngai. Naza na posa na bino bosa de la ngai promotion. Ya bino boza na posa na yete mais ya za na posa na bino po bolobelaka kombo na ye. Mais pona nini bozo comprendre te? Siko ndenge bozo salele programme bolia ye na bonane tabana bino abonane za Karine Mokonzi bosi bosali bosi bosombi ba makala na ba resho na ba nini tutu boko lamba ye boko kalinga ye boko tokisa ye na bonane. Mais siko bosoki botokisi ye bobomi ye bolambi ye bolie nani ya kosepelisa bino na internet moto azali te ezalika la baronne Karine Mokonzi autorité morale mutunde asepelisaka bino. Donc bosala attention na makambo sala bozo loba awa bozo loba critique ezalaka muto asambusi internet asambusi ba parents asambusi ba mama asambusi bana ya moins de ya 18 ans ezaka Karine Mokonzi. Oh mais botala ka ba fima mitaka la bino ba kro boza ba kro ya kotala ka ba fima mitaka la esala ka bino ba jeune te e jena ka bino te kaka kripa Karine mutezo gêner mokili mobimba. Franchement, bolimbi sanga boué salami. Franchement. Botika mwana bato asala vie na ye. Ba misusu basalaka kindumba na balabala. Ba misu bakota na ba maison close pona kosala kindumba pona koluka mbongo. Nani yango alobaka? Nani yango alobelaka bango? Kaka Karine aboma vraiment vie ya bato mobimba yango wana ifo bolobela mais il faut botika Karine alobel asala ka makambo na epo internet etambola po Congo eza na kao na chômage ba chaîne nyonso wana soki Karine azosala ba makambo te azoleka na YouTube te ba chaîne ekokangama ba chaîne ekosala chômage technique et kozala kao na média ligne. Donc lelo na sukika awa na bombi makambo susu na koloba na prochaine vidéo na sengi bino kaka botika Karine Mokonzi asalaka bino asepelisaka bino alongolaka bino ba stress bolinga te eza ndenge wana. Merci na bino o bakoyoka video o bakotala pe video na ba ope bakotala te na ba ope bakotala pe bakoyinango ngai na sali pona kofinga bino te na lobine makambo
ndenge na yebisa bino na ye ko défendre Karine Mokonzi la baronne autorité morale na pesi bino bambote bo s'abonner c'est même façon de Nantes a pesi bino bambote belé à la prochaine vidéo ciao.